Basi ya poto yemoko kindoki ya famite memotema mabe uzobe bele fina ya BBC tapenga konani tolo bapenini esero tigesi bolantulu liso mokonzi bebe banyongu yaya tete masela kursi pama ba mama Gigi Sandeni Mbala. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour bâtard, ça dépend de l'heure que vous êtes en train de me suivre. C'est toujours votre chroniqueuse Palmira Lamadon, donc pour ma vête. Je suis toujours là devant vous pour vous présenter une belle émission que vous aimez tellement tant. Loba Zalale, c'est toujours votre émission Loba Zalale. Ces émissions Nabino et Abatunyo vraiment les émissions Nabino. Je remercie tout le monde, je remercie Batunyo, Bazo Komelanga, Bazo commentaire, Batunyo, Bazo critiquer, message, ça me fait tellement du bien. Je l'apprécie parce que je crois encourager Ngana qui est toujours les bosso. Merci beaucoup là. Sans oublier, je dis merci à celui qui m'a donné cette grâce d'être là devant vous. On a un souffle de vie. On a présenter une émission qui est là. Je dis merci à l'Éternel, le bon Dieu, accordé mais aussi sans oublier encore mon boss des boss, Pati Libonda Siende Makambo. Je vous invite tous de vous abonner sur notre chaîne YouTube Angie 4 Cadence. Abonnez-vous vraiment massivement. Je vous invite vraiment de vous abonner parce que l'abonnement a mis la caméra bien là. Je dis merci dans mon toit Azali dans ma caméra. Là, je dis Papa Steve, je vous salue, merci beaucoup. Et puis sans oublier mon papa chéri, papa Miami Moba, depuis Kin, sans oublier encore maman Esther Rodriguez et puis maman Sandrine Mbala. Je vous salue partout là où que vous êtes. Sans plus tarder que vous constatez que je ne suis pas seule à chaque émission. Je suis toujours accompagnée avec un invité si spécial pour moi. Donc avec lui, nous allons essayer un peu de parler autour de Lelo. Je suis avec artiste et comédien, papa je t'aime Kanina, leader ya Pembe, babi yende mutabanda ma solo ya théâtre pour les Kana TV, babi yende mutabanda. Donc moi je ne peux pas lui présenter, c'est Yomoka s'est présenté, Aïb Sabino, Azanani et puis papa, bonjour papa. Bonjour maman. Comment allez-vous? Oui, par la casse de ça va. Vous allez très bien, j'espère. Par la casse de ça va. D'accord, papa, il y a de chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Parce que je sais que aux arts connus partout, mais je pense qu'il y a aussi d'autres gens au monde. C'est mieux que toi-même tu puisses te présenter aux Andan et puis au Salakanine. À vous la parole. Merci la parole. Okay. C'est la parole. À vous la parole. C'est la parole? Oui, c'est ça. Ouais, va passer la parole, va passer la parole. Et pas moi, ça va français, qui tourne tout bien, va française. Aujourd'hui, j'ai un problème parce que moi, je suis accent et faire fatiguer nganzo, fatiguer ngamikou, donc n'a vraiment aimé. Moi, c'est je te mets Kanina leader à Pembe, l'artiste et comédien international. Je suis père de enfants, père de 5 enfants. Vraiment? Exaucé, mon premier fils, okay. Deuxième fils, c'est Francis. Djibril, Alliance et Petit Dani. Je t'aime quand même célibataire endurci. Célibataire endurci, père de 5 enfants, mais célibataire endurci. Nazamo na papa na bango, moi na maman na bango, papa na nga kani na munda dia kufa, maman na nga betukumesu ana azan vie. Je suis le cadet de la famille. Et nous avons nombre de 6 personnes. Et Guillaume Kaninda, Pierre Kaninda, Richard Kaninda, Kamba Kaninda, 5e Autokoufa, comme JDT Kaninda, qui son nom repose en paix. Okay. Et moi, sur le cadet, c'est Je t'aime Kaninda, l'artiste et comédien. Naza ma santé, mais naza comédien. Nabo nanga ma santé parce que ceux qui bang bazate mais tout là la raté quoi. Bon on batonga biso ba parler. Naza pe camarade ya Steve Vita, réalisateur, na banane mo kala. Naza pe le qui a ingénieur voya, place autour ça l'émission awa. Naza camarade ya ba camarade, naza le qui a ba leki, le qui a ba yaya. Je suis célibataire endurci. D'accord, chers téléspectateurs, je sais que Mimoko Boyoki, papa Nabiso, artiste et comédien, et puis une des Makambuna Katsaluanda, papa d'abord ton côté na maso Nabiso sur la sikoyo. Aux un groupe, c'est un groupe Yamoto. Ouais, je t'aime Kaninda, na bandi théâtre depuis Kinshasa. Na idée bateau barulandanga tamsuna balandanga te. Je t'aime Kaninda bandi ko travailler depuis Kinshasa na zagi Nzonzinger, Nzonzinger international, Nzonzinger national. Je travaille avec Billy Kompas et John Mbafo, attaque et directeur marketing. Je travaille avec Tutuna Al Campone, attaque et directeur marketing. Je travaille avec Fisson Saïsaï, attaque et directeur marketing. Je travaille aussi avec Chico Pouloul, qui est son nom représenté attaque et directeur marketing. Je fais aussi des Nzonzing, il y a Kishasa, na bané na 5 naban.
na la dinzongo sobe na travail pelisusu na Fisson Sai na travail na Zena la guerrière azana poto na travail na Christian Petit na nenga Kishasa na travail na ba comédien ebele na nenga Kishasa na nenga international na travail na Alpha Bokole honorable comme producteur na travail na Arme Lourd na Kishasa na travail na Major Bisadidi na travail na Mama Bénédicte na travail suna nani Kesi Milambo Ange Gabriel on a travaillé dans la producteur Belé Moussou Tam Souba comme on va me surtout ça sur 2 ou 3e émission. Oui, je sais que Zamba la Libo, nous allons toujours continuer à travailler dans Zonzi na kini moi Belé na ye awa pour na kindi poto. Oui. Grand frère nanga JDT kan na mtabeng saginga question me repose un peu lisusu na blessure mo intérieure o na otso bossa na yata mkolo mo te tana komi pe na kuti angolaise na vierge mo théâtre. Oui oui. Na kuti ka bana bitendi bazo sakana sakana attaque professionnel na ina mboka na kuti jeune mobo Christian Ndombasi na mito za na Brésil yazaki mwana popi asali groupe na ye abengi singa na intervenir attaque les professionnels aye et après wana mais aussi la groupe nanga Aki Angola Tilelo Aki Angola depuis 2011 depuis 2011 Tilelo c'était vite avec Marabnaloba. Merci. Ndenge penda toninga to sentir monde de sentir bino na monde Angola ndi to santaka na Congo mais toujours sentir bino te ça manque à quoi, il y a ba producteur ou bien musalizate. Ouais, merci la question na yo, je t'aime kaninda na go répondre selon nga avant de répondre à personne bote na Junior Mpaka Diama na congolaise. Merci aussi à Modoko Katamfumbo na cadeau pesinga téléphone car nengo loba ningi posale liango mais obisinga izana tanda avant goût ya téléphone deuxième téléphone ezo ya wage aussi na congolaise na pesombo de Régis qui fondation vainqueur na peso sombo de da Silva Milto yebisa JC Amazon keno kanina jetem azana posa ya code et ça la bien et théâtre ça ko évoluer na Angola te parce que tout ça la producteur te premièrement deuxièmement mutema mabeza moi trop balingi évolution baninga te ngata na bano le kana RTVS 1 nazu ba combat trop même na ba collègue ya ngamoko nazu ba combat trop nazu pena ba combat ya trop nga bano répéter à za salle de fête tout est là dans cette place tout ça l'émission on va répéter mais nazu ba combat on imaginer que no ti na niveau à chaîne montazo permettre que soma unité na pas bengaka ba directeur à chaîne qui ba le kisangate. Et kaka awa Angola awa. Non, c'est important. Ce n'est pas important que c'est. Masanga tonto Bill Gates. Mobala mi lu to mabisanga je t'aime ou liki c'est lika. Mais ils a juste na pengleka batuke non parce que question tout n'est bien. Parce que photo me un peu ko développer ngo pour batu ba comprendre que non pourquoi théâtre ils ont évolué parce que ba biso tatoye to kuchuma mulili to pesi mwinda théâtre bandu to sombe espace na RTVS to bando kende il fallait batu na ba collègue na ngai baya to sangana to sala force ponga na benga ki bango nazana ngai goyi c'était na benga ki bango ba yepe muso ba boy ko ya o ba ya ki mi bale misat ba kena bango suna ba vina bango donc ça veut dire que non bazaki na besoin évolution de bazaka na besoin ba betra ba matolo na baba babeta ba matolo na ba komo na biso auto travail parce que biso to travail lelo théâtre eza sous na pouvoir te pour mutema mabeka na otoloba ngani na boye na oto so espace na Boss Brother TV eza na Londres eza chaîne mode diaspora eza ka pona ko promouvoir ka promotion d'artistes et comédiens en Angola je suis le seul nazo bunana bato belé alors nazo senga siko bino bato mbongo bochanga poa parce que ngam na besoin ya kobimisa théâtre diaspora na ghetto parce que kotala bandeko na bana mboka oyo ba osale fort morotier bazaka so ba fa na bar masanga esili ba fani quelque part kotonga kolobaka pona ba konuire kaka carrière bato mususu kotonga bazana besoin unité te bana besoin ya séparation nga lokola naza rassembleur naza na vision d'aigle nazu sur espace mususu RTVS un koufi na ekufi nanga na jusqu'au espace na Boss Brother TV sur bobu ni sanga lisusu total asusu nga bano futela même mbon bazo soma ba intina ba benga na chaîne na RTVS 1 pour ngana lekate bazo ko corrompre même ba réalisateur awa pour ba monter biloko na ngaiti OK bazo baza ko diaboliser au salaire recrutement pena boy ba kota pena na actrice na nzela yo joueur on a joué pas j'étais j'étais na ndumba j'étais musane ka obimana ba actrice ba bebisaka mutu moralement pas 2-3 jours
3 jours 4 jours pe mutonga kena ki bon ba isanga papa j'étais manandumba bana baisi mais orgue faire comprendre parce que orgue yo posa moi na moi si c'est ça ba makana moi si mobala bimaka na mwana mwasi bango o bango basalaka mutu alobaka ngo azati soka j'étais masali ka likama mukiale bazui ba bandero ba matisi ko avantage non ngai monisa pembe no je sais pas comment prononcer je sais pas le mot donc que je peux employer et oko bimisa oko zo ta micro balado bando tambwisa ba actrice oyo baby qui j'étais ma bimana bango ba bima ba jeune leader ya théâtre botinda bana basi na bino pa ba prêtre ngana sala agence te bato basala ba agence bazali ngana benga bino ba mbongo ba bima na ba prêtre non ngai moko nazana na bankambo ya mbongo naza entourage danga Monica nene artiste naza kitoko boye munene bozibo lancer pa prêtre moko poela bino ba mbongo bato bazala makamwana bazali ngana sala makamwana te Steve Vita yibi makamwana loba parce que il y a filmanga non nga omoni tu vois maman eza plateau na excuser na simi mama ba papa na ye excusenga eza plateau na me bo excuser na simbi tu vois moni ba biso yo tozana ba témoin oculaire OK parce que na ndenge nga na umeli na ngola nazana ranking moko te na réalisateur moko OK vous comprenez nazana ranking moko te na patron moko na mboka oyo naza limpu nde baloba naza propre naza soin ba masana papi mamuna tombala mobala Nicolette Masamba ba yebi makamna nazo masana Dani Lutumba depuis to banana ye ti le mwana papa na biso Simon Lutumba bonde oje depuis to banana masana ti prévaner na opc chara na pc na ndoi po nini ozotala ba bien fait ngai na kosala groupe te pone nazo actrice moko na exposé pas patron jamais lobi na ngotamba akobebisa ngamba na za victime tala moi so pesanga surtout que ba petit na biso ngola mingi ni atambola na ba pe bien te yo za charge ya kopesa mutu mwasi lobi aseli ba ngamo basanga pe ba aventure ngaba zonga biloko ndoko bakina na Kishasa tala nazana victime ngamoko siko ngana zo sumu susu na pesa bosko tanga sa aventure tanga suka Junior Diamboté papa je te salue là où que tu es là où que vous êtes plutôt et puis je dis merci à Ritmo ba majuju na peso bambote belé et puis Ben Chilo mo ba boutique petit frère propre oyonde yanga makambu donc na pesi bino nyonso bambote na pesi bino pe bambote partout là boza nyonso bozolanda biso papa Serge Boala papi na pesi pe bambote belé sans oublier Boala papi ah na kazi Serge Boala solution ah OK wana pe ingénieur à munene na wana Serge Boala solution muto makambu je ne pas oublier papa Carlos ingénieur munene lisu na kata Luanda ayende susu makambo penda enda pesa ka lisusu makambo wana tozo continuer kaka na papa na biso je t'aime leader pembe l'homme du moment mais c'est bien l'homme du moment d'accord papa l'homme du moment nazo continuer toujours na ye le grand star papa Skolo leader na bino awa nani toi on a leader souté tozaka na leader moko zayi Mobutu mais on dirait akokani ba charge ngote na yoka mutu mo balbaki leader na kasaki kotanga pe kombo na ye natanga ka ko te na bien awa na ngola tozana bana popi na bana bitendi bana popo banani po mikolo na yoka kaka étoile étoile le king yaza na chaîne TV na chaîne TV na to s'abonner na le king et puis le susu maman na maman ba tumiso ko na ba chantion Robert li bakwa pa miso bakwa na ba chantion tanga komone boy asala raselo ko ta ko mana kopa masanga Mia esa nani Mira esa babi yepe li susu makambu na kati ya Luanda o yuzo te bongo ndeni so mangana beti siffler ce que les gars so yuzo buya Mira esa ozo buya epoani ba question sili non ba question c'était pas question na kitsa mikona kende pona nini les émissions papa to continuer mission bande ko na ngai bana poto bana partout dans le monde boy bisa ya changer question parce que question nous on beti siffler c'est qu'il faut les cas c'est que faut na les cas donc yo boye OK c'est bon na boye na les kasi papa nanga poser question na groupe no iso voler ndeni na groupe ouais groupe nanga pepele moni makamna loba oyo ezala batu muso je t'aime to yamé na ngola ta wera sona yaka batu ba yamba wera sonti est-ce que bakeno beta liso biso to yamba wera bo yambele na aéroport apa wana sili ngasiko batu ba yamba na ba bar
ti le so bangoninga je t'aime yo chamu no biso to yamba yo mais c'est normal o yamba na ndako no te parce que naza je t'aime kani na uti kisasa na makambu ya mbo yamba kinga soki naza je t'aime te ko yamba nga to ko intéressé nga peti donc yo mutolo ba ko yambanga o yambelanga na ndako na yo ou bien o yambanga kaka na bar nde to kabona kiwana mutu mutaki ba vie na ye yo pe okena ba vie na yo yango tout akatolo ti le ko yambanga non o pianga ni transport yo mutu maboki mutu ba ko yamba je t'aime na o répondre lelo o pianga ni transport ndako lala na yebango te ti lelo o soma masanga bato soma masanga ezaki prêtre oyo bazaki na bar to isanga no collègue na biso mutu otiki chassa ye ndi mutu na dispose ki mbongo na ya so masanga na mele ezaki na mbongo na ote de o pianga lamba te 3 o pianga pe arolia te depuis pe na yangola na lia na ndako bato te siko na ndako na yo na yebi couleur ndako na ote na lia pe na ndako na ote metika ba vantar ke no biso to yamba yo na ngola mutakolo ba yambanga eza Christian Dombas parce que yambanga na tournage musala nde yangwana so yo yambinga na bar okomaka mukemke to yamba je t'aime biso to yamba je t'aime na ngola n'importe quoi o yambelanga na bar ou bien yambelanga na chambre na ou bien na salon na siko ba biso to yamba pe bato ba collègue nanga ba uta ba kishasa ba deta force ba yana ndako nanga ba vidéo Charlie que j'ai salam passa yana ndako papa makaya ba yana ndako nanga Julien wa groupe Sinak yana ndako nanga tant de collègues ba yana ndako nanga lobela kangote parce que ça non normal baza ba camarade baza ba collègue ba yana ndako je t'aime siko yo yambinga na bar to kutani kana bar to mele sili allez je t'aime wana ngana yambaye ngana yambaye boye barate oh n'importe quoi de ba minde ba lobaka ndenge lili makaya Mokonza Château Rouge alobaka n'importe quoi. Masanga Pedro Luta nzamba héros nanu nabwaki ete mais toujours comme on habite to donc kokobwaka Pedro Luta okobwaka no ya merci papa nous sommes là tous na ba question que ça nécessaire nazana bezo yo oloba penza d'accord papa yo ndingo bima bongo koma artiste et comédien Olanda nani idole na wezana bon idole nanga kufa nazaki artiste na lingaki papa nanga Ntengo ça va passer. Okay. Na lingaka trop muto inspiranga penza yewana mais nazana artiste makila na lingaki art beaucoup plus ba grand frère nanga nde na osala émission boy ya Guillaume Ayebi a privanga une année parce que ngana ngaki ina yalbi inate il faut okinika na université oyele ngabité ina pesa habité balingaki nazala célébrité aujourd'hui tana pe bon diplôme la nga graduat après na kina ba vie na ngai lelo naza je t'aime kaninda po na lingaki ko sala musara oyo papa nanga Ntengo ça va passer qu'est-ce que me repose en paix na lingaki moi trop apianga pena makasi penza so na temi bona lati ça va passer Ntengo mais toutefois c'est bon merci alingane bilamba merci alingane bilamba te mais alingaki musala parce que ngasko na zu musala na bakisa na bilamba ça perte japonais te mais na linga propriété parce que bilamba ki na nzela mona musala vraiment so yepe na ndako nango mona ke ndako ndako pene artiste mais za batu mususu balala na babar bazana bandako bien te mais bachaka makile so baleki na ba TV mikolo goya to ndo sa siko télé réalité oui pena ndako je t'aime quand je t'aime fongolo pena garde-robe otali après bimi OK pour naza célibataire s'il vous plaît naza célibataire donc on organiser ça to ya pena ndako sur terrain wana ngoni na ba fanatique nanga balandinga batande je t'aime quand nazo sala émission quoi merci vraiment na ye ba place yo pendo bimela okoma je t'aime ndingo zali na bimana libuma mama nanga je t'aime mama nanga betu komeso ana non nazaka indépendant na otolo bati nazaka indépendance nanga na nenga nzonzinga kisasa na nenga nzonzinga poto indépendant donc naza penda indépendant na répéter na groupe Montouté na Kishasa pendi na ya na répéter pe na groupe Montouté ata na groupe papa takinga na répéter te Vous s'abonner vraiment massivement, vous s'abonner à la chaîne Abisso, Angie 4 Cadence TV, ya boss de boss parti de Bonda, c'est la Kangima sur la chaîne Nyon sur le site, Yende Makam. Vous s'abonner vraiment, vous s'abonner. Et toujours continuer quand on est dans le baki papa. Conseil une yoko. Non, avant le banon conseil. Tout le monde est comédien. Bah makam sou beaucoup mo sala, il sala bien té. Première fois, ils allaient que Kasongo. Je sais bien, on est comme le Kasongo. Déjà. Ninga salaki artsoto monaki. Deuxième fois, tout le monde se répéter encore. Mais non, juste les animes. Mais non, mon ça n'a pas conseil, t'es tout comment. T'es monsieur à la COP. Héritier pas tout ça, la moitié, c'est COP. Watana pas tout ça, la moitié, c'est COP.
Bon, il y a Kyodo, ils ont encore juste moi ça me tasse pas marambo, ils ont Kyodo na volonté na eti. En tout cas, ba fanatique na biso bolimbi sa Kyodo Masamba na ba image bomoni wana attaque leader d'opinion je t'aime Kaninda. Bolimbi sa Kyodo, maramso sa ga tepo à se salir. Mutako c'est le tepo à se salir, à salir en kaka pour ils a sentiment zo ça sentiment mais donc la bino basi bola trop maline, allez botu ba image allez boboa kiango. Alors, je t'aime quand biloko wana depuis avant-hier na 7h du matin. Petit nanga Francisco Famos, directeur privé à Vienna Roger Zamonda Mutoya, atindele ngango na Balaka TV na poto. Aïsanga j'ai vu tala ba biloko atagang j'ai regretté mais le reste nanga ba réalité, il y a vie toujours si pourtant donc c'est ça quoi bolimbisa Kyodo Masamba quoi merci. D'accord, conseil nous copé ça na ba jeune fille bazo sala bon na ba maman bazo nga ko salir bino. En tout cas ba maman bino bazo nga ko salir biso na ba jeune fille botika biloko bo gani na ngelo côté. Vraiment. Bozo bebi sa réputation biso ba artiste comédien pour rien na ba musicien pour rien. En tout cas, je vous en prie. Boy debiso na biloko bozo sala oh ils sont vraiment propre té. C'est ça. Papa, question qui n'a posé, mais na moni na eyenga lisusu. C'est un peu de nous dire, difficulté ni beaucoup tananango, na papa musala na bino. Ma difficulté c'est belé makasi. Ndenge na auto tourner film na ngai Zoé Bomaka na kutana ba difficulté. Bengi sipena collègue na yo aya tourner à lilo na nudan. À part cela, difficulté à finance. Pour biso to na producteur te to na ba to ba idara biso. Netima sana montana fizolo. Ya teka ke lamba soko ke pe na ma lamba peso me ya tour apesinga te lamba te na tourner dans Montana physiolo autour apesinga lamba te bongisa opesanga lamba yo mutona ngai to sana ba difficulté ya ba manager to apena na ba manager te na mboka o ba ko de biso masana trezongo maidara biso soki alika kutinga na tourner moi combien apesinga Mama oyo lilo nazo benge mutikasha moi ça mosolo moi ça makambo Gisèle Chabani Safi Mozizo moi ça pemba taille azana en espèce nae azo libéré sans plaignant na Nadine Kenzo na congolaise bazo sunga na bango je t'aime Kaninda ezo ke nango bien mais difficulté zaka parce que toko dépendre kana ba poche bato na te bato na lilo bakoza na bango pété ozo monte que no lali moyen tourner ezati ndenge vient nga ingénieur voya soki na ye apianga place na tourner na kenanga mais toutefois o zaka importer zaka tozoluka bato ba ko soutenir biso pona épanouissement ya art na ba bisinga ke mto bebisa nino ba théâtre ya diaspora mto zo bebisa ngoze solo to oui bi ke marambo so fanti ba staff nanga OK ya sir ya OK no so ko za na problème ba usunga yo oui Alpha Lobula maman na Josepha so fanti tuni est-ce que makambo oyo ba lobeza subi alukota Alpha oui biso ke non même Josepha Oboya. Ce papa je t'aime jamais à quitter ça théâtre congolais parce que théâtre oh todo ça grâce à moi je t'aime Kaninda. Non succès c'est quoi? Parce que non succès c'est quoi? Maman na lobby succès c'est quoi? Ngamuna yena mama succès na mboko. Ngamuna bandi mama succès na mboko na théâtre. Bango tout c'est ça de malanangulu. Bango tout baza bato ba olanda la na sima yo mto banda na kati est-ce que bimisa pe moi bana mona na bimisa bana belé oko fanisa neti Mireille Mayamba mama na Alimi ba webiso que je t'aime kana mutazo apesa pe na coup de pouce na mondo na théâtre succès nanga nzame muto ayebi yango ngala bando leka na TV na sali 5 ans na RTVS 1 ils ana collègue moko ta oza lelo na yo zo espace na RT na Boss Brother TV ba ko ya pété bango makambo ba yebi yango ti ngana yebi Secret TV ozo comprendre Secret TV na yebi yango moni considération na biso ba congolais na libanda ezana en TV batu mingi bazo kabela biso po ba mono ozo tourner so zo tourner te ba no kima ye kaka kolanda landanga ye kaka ane logo te ya ko permet azo tonga yo ba patron mingi tozana ba ngola ba patron ya ba DJ ake pa petit na DJ champagne wa beta pa kadima kadika dima bokete double poche ba boaki ka deux fois comme patron wane lokoti ba patron ba tonga ka bato
Nangola tola ba gère ba patron ba tonga ba to ba ne logoté ba tonga ba to. Mais mutoloka machuda mandangi a kotongo nani. Mutoloka masanga trésor ngoma otongo nani. Ata kabilo 100 000 quoi ata 200 000 quoi. En place otongo l'hôtel. Mais ce que tola ba patron mon Angola ba limité. A to teka tamusu mafuta na e. Aina bar babwaki kinga tamusu DJ Pavel azui mikube DJ avo bandera azui mikwa no bwaka ai amimonisi azui akabile mwa kientu mwa 500 ngana patron pour somita mususu vodika somba whisky petit nga Eric iPhone auto fête anniversaire joyeux anniversaire à toi. Donc cela veut dire que non ngai na pesi makambo na mboko pe nazo continuer ka kopesa makambo lelo media zaki na embouteillage grâce à GTM tabika l'homme du moment tana bimisi mutu bango tu na confinement o asale mission na bato kutu na Kishasa afanda pa bato baye teme asale pe mission banu bu GTM grâce à GTM kanina nde lelo théâtre ezotalema grâce à GTM kanina nde ba comédie ba bimponga na zana 7 chanson na mboko ya banonga na bimisi na ba journaliste ba junior team bana na théâtre na bimisi bani belé. Ce que tu as dit, c'est un journaliste. Je petit eto, un journaliste dans le théâtre. Donc, na bimisi pena génération de jeunes. Si bimisa ta o chaka ba o chaka ma ngai kingani. Yebiso bimisa bana combien? Aiso. Nazara je t'aime quand le leader appelle l'homme du moment. Modoko kata fumbwa. Vraiment merci na cadeau à téléphone. Bonde zalaka au prometteur qui ont réalisé. D'accord, cher téléspectateur. Papa social. Comme penza na suka na biso ya émission, tout comme vraiment na bango kaka tembe. Vraiment papa parce que le bano ya suka conseil yo kopesa na ba jeune artiste bazo banda siko bani ba kota na mode na bino conseil yo kopesa bango pe obwaki le bano ya suka ya remerciement parce que tout comme penza na suka. Mais ba jeune oyo bazo linga ba kota na bazo kota déjà ou ba se ba koti soyez les bienvenus au pena ba koti te bo sale fort beaucoup ta main ou ba ketere boye eza glissant. Vous en avez respect, na bakulu na bino pour espace il faut vous en avez respect. So quand on a divagation, il y a ko manquer ko finga en tout cas pour espace et pas nanga ezama passer. Vous comprenez, ezama passer masa nanga Diego agence na mabord merci na yo na bi kingano to mona na calamité petit na mabanga pululu joyeux anniversaire à toi ndenge zala kaka ba masa nanga to na linga bino ya trop Gilu Tonadio jeune producteur masa nanga yi 42 soleil na biko sala JC Amazon na poto merci numéro na contact est plus 244 946 90 92 70 ça c'est mon numéro plus 244 90 92 70 ça c'est mon numéro il y a WhatsApp deuxième numéro est privé pour na merci. Bientôt là beaucoup découvrir papa na biso William Brown. Maintenant nous sommes arrivés à la fin. Ngana lobelo moko ba o balande ba o ba kolande émission oyo. So boyogi mabe en tout cas bolimbisanga. OK. Soki malamu ezali bobenga na numéro na pesiona bo pesa ba suggestion na bino bo pesa ba félicitations na bino et osalanga vraiment bien naza mutu naza ba qualité naza pe na ba défaut. En tout cas bo dembela ka ba défaut na ngati. Ba défaut na pe ko bongo me komi pe ba qualité. So botikinga ka boui naza orphelin de père et de yaya. Père na biso kufa tika tesama bato ba bokola yo bandeko na ba de kongo za bino bana poto za bino bana Afrique du Sud bino bana Vinduki bino bana Angola bino bana partout dans le monde vous andi bandeko nanga botalanga na misute me bo poussa na pembe nanga bo so nanga et vous allez vraiment bien fab. Merci. D'accord. D'accord. Merci. D'accord. Vite à Pessembote. D'accord. Ezangate na pesa penda vite ambote. Na papa na biso papa GD Georges et Ozangate. Donc nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Là je dis merci à tous les gens qui au Bolanda qui biso bato nyonso bazaki na ba nyonso bazaki devant baté na bango pour que Bolanda émission na bino ya kitoko oyo. Je vous dis merci sans oublier là je dis grand merci à ma petite sœur chérie là je dis Rite Moba Majoujou. Je te salue aussi sans oublier maman Mireille Mayamba et puis maman Almi. Et puis Alpha Lubula, maman na Josepha. Je vous salue vraiment, je vous dis merci beaucoup. Et puis je dis encore merci à mon père biologique. Là je l'oublie pas.
Papa Miami Moba, Bodiko, grand ingénieur à Mounene na Kata Congo. Et puis sans oublier maman mon chéri, maman Jeannette Ngoumou. Et puis sans oublier encore Ben Chulo, le serviteur de Dieu. Oh, ami Pessani Nanzambe, Ben Chulo Moba, mon petit frère chéri. Sans oublier Josela Moba. Vous êtes tellement nombreux, je vous salue et puis je vous dis bye, à la prochaine.